La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Famille, jusque-là, famille ya mama Bonnette, bazo linga koloba penza, vérité ya likambo yango te. Alors nautiki la bino boyo ka mama Laure Mbongo, nautiki la bino pe boyo ka bandeko ya Bonnette makambo bazo loba, ezola kisa penza ke poison o Bonnette aliaki ekotaki na kata nzoto bango moko nde babandaki koyeba te. So bolandi ndeko na o mobali o alati lamba rouge nautiki la bino bolanda, alobi ke ndeko Bonnette akomaki kovimba libumu na kovimba makolo. O azaki akomaki na ba problème a poumon. Soki mutale poison et kei ko poison lukarisika o ya ko kende ko vanda po a s'installer po banda ko se multiplier na nzoto. Alors e umela kiye e kota kiye déjà na ba poumon nde yango e bandaki ko vimbise libumu en plus akomaki ko vivre ko vimba makolo pardon. Noti ke la bino to landana nu famille na ye après ko to landa pe intervention ya mama Laure Mbongo. Na ozala vraiment mulaite le longa na ozala mulaite soki bobandi ko landa famille ya mama Bonnette boko yeba ke famille o bazo banga to ti ko condamner bango bandeko nanga. Bandeko tozoya ko condamner famille bozolo ba vérité te boya kolo ba vérité oya kufia za mwana bino famille bazo banga. So bolandi ndeko na ye oyo ya alati lamba rouge na otiki la bino siko bolanda maloba na ye après na otiki la bino intervention ya papa na ya noko na bango na papa na ye après na otiki la bino boyoka mama Laure Mbongo na otiki la bino boyoka bo comprendre que famille ya mama Bonnette baza na bobangi bazo banga na bango po makambu yango ekoma ki makambo gouvernement kande na uté ko yebisa bino na live na biso tozaki nango makambu oyo ekota ki gouvernement alors ndenge kota ki mamba gouvernement baza famille moko boye bazo banga na bango ba problème baza pe famille moko pauvre bazo banga na bango lobi kuna ba poursuivre bango ekoma makambo ebele po baza na ba preuve te. Yango bomo na famille au jusque là bazo koka koloba vérité te. Alors sans plus tarder na otiki la bino to landa ndeko na ye après to kolanda femme nan ba noko na ye après nde na otiki la bino to landa pe intervention ya mama Laure Mbongo. Merci beaucoup na bandeko bolandara biso bonjour bonsoir kande na lobaka yango penza et dépendara na ero kolanda Xile Botelwa TV. Donc na ero kolanda biso ndoko yebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir ndeko koti na chaîne na biso so ezali mbala na ya liboso otobenga kambala yambo so ezali mbala liboso koti na chaîne na biso en tout cas mama papa tango s'abonner kobosa na te activer biso cloche à notification et puis tango activer cloche à notification kobosa na te partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, partager sur Messenger, partager partout tiens la biso j'aime na vidéo Balola a pambola bino. En tout cas, moi ba dédicace nanga na maman nanga Madeleine Akeita de mon cœur, na maman nangai mama Yvonne Princesse Alegria, nzambalola a pambola bino alors tolanda non na boke binyoso e ozala malamu mingi tolanda. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe
Allemagne. Benga biso na numéro Oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. Est-ce qu'il y a des biso bonnet à joie qui poison dans le tout? Comment répondre à mes questions là? Pour la poison, à joie poison. Pour poison, je vais poison. Avec juste maladie soit qui est, n'est y a qui. Maladie soit qui est, soit qui est l'attente avant d'aller là. Ok. Donc le bandit il agit à côté mbaye et puis il boulot. Et ils allaient qui sont qui réparer bah comment hein? Nous des baki il des bandits qu'on s'en mal quoi. Ok. Nous on s'en mal il sala qui le film mbaye. La fois na makolo juste bandola ndio nakala kuya to tsala ko yeba yut. Ok, d'accord. Mais bien sûr, je suis inquiété beaucoup plus pour atteindre madame Safira Niembo. Est-ce qu'il y a qui me basse ou qu'il y a qui me basse ou ni biso studio kana na réseaux sociaux ndi ba kutu bazo ba na kimbasu nini mutabi pena maladi na yiko nza par rapport à makolo kuna mangolo même biso moko to mona ko kupona et to bana ici c'était quand il y a prière au comme voyez que ba beat nango ezaki penza que juste quand il y a ba pasteur bonne qui prière c'est bonne qui prière to ne ko na prière nandenge omoni asili kopi mpona mbasu po mbasu nde ezalaka wana mbasu soki ebandi tomonaka ebimisaka comment epanza na fois ebimisa mwa couleur moso ya jaune rouge ebimisi makila nini bakota mais mpena lokolo nde ezalaki normal apa kamo mpemaki monene. Vraiment en tout cas toyoki ndeko na biso enoko ndenge alobi azali proche ya famille azalaka awa en tout cas enoko nini oyo vraiment okoyebisa bato bazopesa bapopulation mabe bongo na réseaux sociaux oyo ya koloba mingi eza te me eza kaka ke totosaba wei ndeko akufi asungaki kongo parce que à travers yebana ebele bazwaki makasi ya koyaka klasi kotanga koba biso oyo toto bandaki kotanga tongaki kokima mpe baklase mais ntango madame moko boye na innovation nomo ya sika bana bakomi avandi azoyoka kosa ye kaka klase po ayebi keka koseka na madame akosala nini akosala devoir mpo madame azo encourage et madame elombe azalaki te lokola batiktokeuse lisusu ya matala na nini non ye azalaki madame ayaki kaka na caché ya madame plutôt batikelo bazosala totosaka kaka bawei ekozala bien nakoki koloba soki ezalaki ndeko na yo ozoyokaki bazobimisele baversion moko ya mabe ningaki esala bino ndenge bongaki boyoka comment bozala te na susi ya famille oyo etikali oyo bazolela ndeko na bango tolela biso nyonso na bolingo ya ndeko asalelaki biso mosala ya bien na mboka mais tolela te na ndenge ya kocritiquer parce que azalaki moto ya kokritikaka bato te ye azalaki juste madame elombe ndenge toyebeli kobina kashe na ye yango wana vraiment tosunga. Merci beaucoup ndeko Enoch en tout cas mpona nde opesi biso nini chance po ya kojoindre quelques réponses na bakestion oyo bato ebele bazotuna. Je remercie aussi beaucoup Sephora derrière la caméra. Merci. Bolandi ndeko ya madame Bonnet Elombe azoloba mais azokoma vraiment te bo sentir que muta azoloba na ye mais moyen a dévoiler ba makambo susu ezate pourquoi bazobanga famille o baobanga bana bango na appuité famille o baobanga bana bango na lisungi te famille o baobanga bana bango na appuité ke o soki lelo gouvernement balukeli bango o soki lelo gouvernement bandi koloba bazana bango na appuité bazana bango na mutako kote la bango te bazana bango te na soki ndenge nini yango moni famille oyo bazobanga na bango mutako bimisa vérité azate to vanda te to zela ke o moko mususu ba atande balobi ke o bakolobaka après enterrement ya ndeko na bango nde bakoya kobimisa vérité po moyeba bandoloba loba tangu ndeko na bango azana no na morgue ezate bakoloba na bango te famille o bakoloba te isaka pasi ndeko Boneta kei ndeko Boneta kufi karaboye na flair d'âge o azaki nango azaki na mwana muke azaki na venir rebelle liboso na ye akufi karaboye. Alors madame Elombe à part kotangisa na école wana ayaki kokoma directrice na école moko boye ya catholique
kuna nde epai wapi oye atravaillaki kaka 2 semaines ya pamba nde maladi ebandaki. Alors ndenge tozolobaka poison yango aliaki euti na école catholique abandaki, euti na école oyo yaye atangisaka, euti na makamba gouvernement nde tozoloba eza vraiment procédure ebele. Alors tangu bango ba remarkaki ke ndeko na bango akomi kovimba makolo, bazalaki ne na boyebi teke ekoka pe kozala poison, bayebaki yango te. Bayebaki yango te. En tout cas, bayebaki yango te. Nde bouchi koyoka ndeko na ya bandi koloba. Bango ba mi pesa ki beaucoup plus na kosambela. Tango ba muni ke makolo komo vimba ye, ba komi koluka ba pasteur ba ya kosambela, ba komi kolandela ngona ba prière. Tango ba ye komona ke libumu e komi ko vimba. C'est par là nde ba yaki kokende hôpital. Mais liboso babandaki kokende na bango hôpital te, liboso bavandaki na bango babandeka kotiaka na mabondeli, babandeka kosambela pona yango tango bamone makolo na ye ezovimba. Mais tango ekomiti na libumu nde yango etindaki bango bakende bakota babando kende ba hôpital po baluka bakende koyeba. Mais malheureusement esi ekotaki ye na bapumo eliaki ye déjà na kati. Donc abandaki koyeba te batielaki pozo moko opene bomaka ya silence wana. Abandaki koyeba te esi eliaki ye déjà na kati. En tout cas na otika to landa mama Laure Mbongo, landa mama Laure Mbongo na bokebi, landa ye vraiment na bokebi nyoso tia mayele na yo na kolanda ye po makambo alobi eza vraiment très important, eza très capital makambo o madame mama na biso Laure Mbongo Aouti koyebisa biso. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur na Facebook, partagez sur na WhatsApp, partagez na Messenger tokuta ntolan. Le fait ya kozala na ba ninga ebele ya kozala na ba ninga ebele eza kozala socialité koyebana na bato ebele eza synonyme ya kozala na ba ami ebele te. Tu dois être sélectif. Sois sélectif. Pardon. Place où on collier la poison au collier batté. Salaka pe batu ba ye ba pe que soki tomoni abimi aolia kaka vraiment ndeko moka komeli biso alobi les gens préfèrent plus passer le temps na téléphone que na prière. Ana raison. Est-ce que nous pouvons raison te? Parce qu'on préférer qu'on passe temps mingi na téléphone que na prière. Nous avons des prières et qu'on batte la yo, prière et qu'on bomba yo. Makambo yo so mona te, il faut nzamba monelo ango akita a prononcer arbitrage. Wana to zongi na deuxième point na biso to ti kolobela awa. Hein? Ndekonanga. Il y a un temps pour toutes choses. Nini yo koki kolamuka, wana ba business, wana misala, wana makamozo aspirer na grandeur, na hauteur, na sommet. Nini oza tout le temps nyonso na kati ya téléphone. Soki musala na yo eza na téléphone, sambela nanu. So aussi ko sambela okoti na téléphone pour travailler na téléphone. Okoti na ordinateur pour travailler na ordinateur. Pour moi téléphone ya on ça bon, mais il y a un temps pour toutes choses. Comment koko sala na téléphone la nuit comme le jour? Distraction au côté obimi yozo tela bateau basala musala na téléphone pour bani mais luka quand même biloko eza bénéfique na téléphone oyo koki ko memelo un plus oza na téléphone ota la dictionnaire oza na téléphone ozota ba émission éducative oyo zo memela un plus peut-être eza na émission moko oyo koki ko appuyer bolamu na yanzambe na vie na yo ou bien musala oyo salaka. Mais comment est-ce que olinga ko sambela te mais tu es tout le temps na téléphone pour la fidélité alobaki écoute alobaki boy écoute ne ozotonga ozosumuka kana kati ya téléphone olio passer temps ya ko sambela nzambe bible lobby si tu le bâtis travail en vain. Seigneur, tongela ma musala. Yahweh, tongela ma vie à bana. Yahweh, mais wana makambo. Belé oyebisa nzambe.
ami. Et bien-aimé, fais très attention. Fais très attention. Au legacy, c'est-à-dire osa partout. Osa partout. Place nyonso bomona yo. Place nyonso nekonanga. Et nango mabete. Mais sois quand même sélectif. Au moins mon client n'est pas comme il est là. Keba, Gisela, Keba de Konangai, Niki Coiffure. Dans mon ligne de comme ça, Kimia Kimino, Queen, la patronne, merci beaucoup. Tu n'es pas obligé d'être partout. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde. Loko la ba ami, loko la ba ninga, ndeko nanga okenda ko partager ba secret na yo na mutu nyonso, na batu nyonso. Vie na yo c'est tout le monde qui connaît. Ozana ba ma copine monde entier. Bien-aimé. Just Mongo, Just Moda, merci beaucoup. Ozana ba ami monde entier. Ozana ba ninga monde entier. Atayo moko. Oyo, c'est-à-dire quand nous parlons des amis, et ça va connaissance simpleté. Mais ça bateau, tu dis tout. Olobelaka nyonso, ba secret na yo tout ba yebi, tout de toi. Tout de toi tu le partages, tout de toi tu le partages. Nekonanga, sois sélectif. Place où on peut lier la poison, on peut y battre. Place où on peut mêler la, on peut y battre. Bien aimé, toi tu manges avec tout le monde. Toi tu bois avec tout le monde. Dans un exemple, ébélé. Oh, et celle que Batouba lié, Batouba Meli, Biloko Mabé, Bao Nzamba Biki si Babiki, Bao Babiki te Bakei. Bien aimé, la carte à discrétion, et au Sengalayo, Osala vraiment, Moutouya secret. Osala, bien aimé la sélection, troisième point d'ambition Yangwana, soit sélectif de Konanga. Obika, Olonga, nous avons besoin, Moussala na yo, vie na yo, ezala inscrite na durabilité, na longévité, mais kokoti sate biloko, ya pamba, kokoti sate, yomoko, ozokoti sa biloko, yomoko ozokoti sa biloko, yomoko ozokoti sa, ba intrus, yomoko. Ne crois pas que à force à cause de la facile, et cause de la bien pour yo. Non. À un moment donné, la vie et c'est rappelé, cause de la rigoureux. À un moment donné, la vie et c'est rappelé, cause de la rigoureux de Konanga. Cause de la rigueur. De comme Olingami. Sois sélectif. Na Oetali, Baninga, sois sélectif. Quatrième point, Sala discipliné. Sois discipliné envers toi-même. Sois discipliné. Envers Yomoko, sois discipliné. Et à la Babylone, comme sous Otali Olobi, je dois rester discrète. Alors, soki munoko nao emesana koloba pesa yango punition loba na munoko na pesi yo punition fanda kimia sois discipliné envers toi-même. L'homme a trois ennemis principaux dans la vie. Ennemi à liboso, biso sotoyebi que c'est Satan. Ennemi à mi-balé, c'est le monde. Mais bien aimé, Satan est un ennemi vaincu. So sambeli Satan akima musika. Quand le diable te fait la guerre, nous avons côté là yo. Deuxième ennemi, c'est le monde. Mais le monde a zakana attraction, a ben l'arabiso. Mais l'okonine épée saka Satan, na monde, pouvoir, il y a quoi atteindre biso. C'est notre troisième ennemi. L'ennemi le plus privilégié de l'homme, c'est sa propre chair. La chair est l'ennemi privilégié de l'homme. Musuni na yo, eloba na yo, au mon atte que au bois kami, il faut au sala, je sais pas balbanini. Matal, ça fait la grâce, c'est ça les termes. Terme, oh, on est bien aimé, matalana. C'est la chair qui te dit, oh mon
songolo to pakala kende ko filmer. C'est ça le matalana. Sois discipliné envers toi-même. Yo moko zala discipliné de konanga. Oyebi kwa ni to kilaka. Poto komisa cher aux faibles. Et ça n'a pas période mususu. C'est-à-dire tu sens que je dois jeûner pour modèle mapamboli koteli funa kangisa nzoto nanga munoko. Merci beaucoup pour la bouquet à fleurs haute. Obi funa kila pona kangisa nzoto munoko. C'est-à-dire quoi? Les pamboles au mata, yozo zinda na profondeur kolukanza mapamboles ya obite a la minute il faut na zinda. Pour diable a oyelanga. Olingo lingate. Pourquoi on prie? Nous prions parce que to linganzambe a perception makasi. Bien aimé, discipline-toi. Sois discipliné. Sois discipliné, ma soeur, mon frère, sois discipliné. Hein? Sois discipliné. Et ça pour la bola muna yo moko, sois discipliné. Et ça pour la bola muna yo moko. Discipliné au moment que Nzambe wana akosala yo bolamu mi lobelaka abi et au prendre fin dans 4 minutes. I'm so live. Ah d'accord. On fait glisser la pièce du gaz des casse-têtes pour la mettre en place. Exploit et monananga. Mais pourquoi dans nos combien sikate on va déjà pour raconter on est à couper ta masolo on est à koluba yango moni batu ebele lelo ba misala na bango eza ko échouer eza ko aboutir te ba susu pe ba lié ba poison ba mususu pe ba su ba maladie po ba kwa kela kié parce que motema ya ezalaka toujours des biologies tortueux. Alors, ce n'est pas tout le monde des hasards capable yako namoni Tanya Tanya tokoki ozwa pe avina yo. Allô maman, bonsoir maman. Bonsoir Tanya. Oui, na partie ya Belgique vraiment la landio ka siko en ligne. Ah d'accord. Donc on l'a dit sujet la bisoté. Sujet la bisoté sur la discrétion. Au propos ça en kamba oloba. Dans lundi si j'étais parce que na coûté vraiment retard vraiment maman dans lundi si j'étais maman. Ah d'accord, je pense que ce qu'on va dire ko ba lundi ba okota okoyeba e makampoto solo bana moni deko Dems. C'est lui hein. B Ezanani. Bonjour maman. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, boss. Vraiment, maman, merci beaucoup. Ralingako tellement mingi, tellement. Merci, maman. Nayoki moment na lundi matin nyos na lundi ndongo lobby en tout cas koyoka Saint-Esprit et ça tellement important maman. Et ça bien. Nazokanisa susu eza mukomona banda ko prier pour na fandi na Maryland normalement kombo na ngai eza Desli. OK. La fandi na Maryland. Alors koyoka Saint-Esprit eza bien souvent Saint-Esprit alaxa kabiso aime suspend na bandoto aime suspend akokole ka par basale na ye biso nde bata mokilo tolinga koyoka te. Donc le cambo commis au monique oh le cambo ah nzambe pona au titre na le cambo yo ah Seigneur pona mais pourtant nzambe la kisa ki yango tam susu olota ki yango déjà tam susu nzambe asala ki mosali na ye moko mais na kozanga koyeba na biso mo em suto bibisa makambo et loko na retenir koyo que la Saint-Esprit est bien en plus que ban entourage na yo est très important moment pour mon kilo yo hey et comme ma tata. Nga na fani na Maryland, j'ai avec mes enfants, mais na bimisaka aucune mois na nanga atteint na basocho.
média vie nanga na bomba parce que na mi confie nanga na Yesu na se protéger nanga na Yesu esika na zoka refuge nanga pe makasi nanga place wana eza importance tout l'aksaka nyonso na ba social media to bimsaka nyonso vraiment na sa raconte même na témoignage na yo na 2014 nazara na bongi na yeba ekimakanga te témoignage yo na lalaka nazolota ndoto nazaka na bitumba na ndoto wana nazokima mais eza na nzembo moko yemba ya mokongo na Yesu na ndoto na bandi koyemba na bandi koyoka nzembo wana motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai na bandi koyeba nzembo wana na bandi koyeba ngo na ndoto mama na lamuka na ganga au nom de Jésus-Christ na nzembo na munoko ezo continuer na continuer pe kaka na nzembo ngo ti na suka ne kosilisa et je sais que Dieu va pesa ki ngai vraiment gloire peut-être sera victoire. Merci beaucoup maman Zamba Lola abatelela ngayo Zamba Lola abombela ngayo oko makoko simba nzete. Merci. Bonsoir maman juste merci. Moi vraiment bonsoir yaya. Nga vraiment nayo pambola nayo pambola ka nzambe nayo confirmer kaka malobolobi parce que même le dimanche on avait prêché sur ça et moi ce que j'ai retenu pour moi et là vraiment et là quand j'ai prié Dieu pour ça je travaille sur les réseaux sociaux la tête sur les réseaux sociaux mais mon défaut c'était le téléphone. Même hier je parlais avec quelqu'un non c'est que non ça l'effort on a cette discipline le téléphone parce que même si je me réveille directement mon téléphone et quand on a discipliné le téléphone et je voyais c'est moi même quand maman là qui arrive c'est un jour nous a trop téléphone des fois tu t'oublies même pour ça la likamu ça la téléphone donc ça juste confirmé c'est que le pasteur nous a prêché le dimanche et là donc c'est juste une confirmation il faut que je change. Donc, j'ai dit ça vraiment publiquement, il faut que je change parce que Naza trop téléphone et je n'arrive même pas à me contrôler. Donc, je dis à tout le monde vraiment tout changer, tout se discipliner, tout sambe, il y a chaque chose à son temps. Tant le téléphone est ali, tant le kolukape est ali. Des mamans leur a lobby, des fois dans le problème, eux aussi la prière. Mais toi, tu es toujours dans ton téléphone, tu oublies qu'il fallait dans sambe, prendre la solution à problème nanga. Mais aux tout le temps le téléphone, tout le temps la côté la Babylone comme facilité, au lieu au fukama, au lukanzambe na problème dans la ngombe, mais aux obosana qui ont un problème, au yesenga, il faut prier. Donc j'ai béni le Seigneur pour la prédication. En tout cas, dans Nami Moni en fait, Nami Moni et que Dieu les bénisse encore Yaya. Soyez bénis. Amen, maman Dalida, merci beaucoup de saper, maman, madame Vanga. Madame Doudou Chat. Bonsoir, maman maîtresse. Alors, shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde, shalom maman. J'espère que vous allez bien, Binonyanso. Alors, je suis un petit peu bilingue parce que parler en lingala, ça va être un petit peu compliqué. Alors, moi je dirais, j'ai bien suivi la prédication, tout ce qui est téléphone. Maman Josie, elle vient déjà de le dire parce que maintenant le téléphone. Et comment on a place même il y a la Bible et Bisso, les téléphones et comment on a place il y a vie na Bisso souvent même dans le foyer à la maison et comment on a place il y a bana na Bisso il y a prière na Bisso alors que le téléphone c'est un objet au faut koye ba ko ça et là. Donc lorsque tu sais utiliser le téléphone et qu'on permettre souvent et épargner à Bisso dans d'autres choses mais comme ça c'est comme les réseaux sociaux tu n'es pas trop dans les téléphones oye bien répéter que les gens puissent t'apprendre que il y a eu ça sur les réseaux et tout. Alors la discrétion, du côté du discrétion, je dirais que la discrétion, c'est quelque chose qui nous protège aussi. C'est quelque chose et que ceux qui osent discret la vie, parce que la vie est faite de choix et de décisions. Lorsque tu prends
bah, décision, tu prends bah, choix oyo zanango et qu'on permettre et épargner dans beaucoup de choses parce que le cœur de l'homme, on ne le sait pas. Il n'y a que Dieu qui est qui a parfait, mais bah, les gens ont besoin entourés biso tout autour de nous. Mutema na bango toyebité parce que bah projet na biso pe toko ya étaler yango comme ça sur les réseaux et bah mariage na biso mabala na biso toko ya nango pété ko étaler yango sur les réseaux. J'ai dit tout le temps que les réseaux sociaux et trouver la mutu solution té les réseaux sociaux et bomi et après bah zilo pe solution té les gens vont faire les lives par-ci par-là. Parce que moi ce qui me dérange souvent, je me dis souvent tant au bala na réseaux sociaux te biso mo ba tutoye itaka ba réseaux sociaux na ba vie na biso. Les réseaux sociaux n'est pas seulement mauvais mais c'est juste il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire je sais ce que je dois mettre, ce que je ne dois pas mettre sur les réseaux. Ma vie est privée, mes enfants, mon mari, qu'est-ce que je dois garder pour moi? C'est ce qu'il faut que les gens puissent connaître et puissent savoir que les réseaux sociaux ils ont m'abêté parce que tu peux là par exemple on est en train d'échanger de la part du Seigneur, ça c'est du côté positif. Et il y a aussi le côté négatif, exactement. Il y a aussi les côtés négatifs que tu ne sais pas l'utiliser. Et c'est en ce moment-là que les réseaux sociaux viennent prendre la place en premier dans ma vie nabiso. Alors que je demanderais à tout le monde de savoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est très important et savoir être discret, comme maman l'a dit, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu es discret que tu es hypocrite ou quoi que ce soit, non. C'est... La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.